aye kotonga lingomba ya suko mokili mokonzi ye mokonzambe andimi na ye ndeko Jesu aye kotonga lingomba ya suka mokili Zamba kitina selongo na konjeluka ye aye kotonga lingomba ya suko mokili mokonzi ye mokonzambe andimi na ye ndeko Jesu aye kotonga lingomba ya suka mokili kuna ezali normal kopesa rapport na papa ntango napesi rapport na silisi ya lobi boy natuni ye pwana le 8 juillet posa na ngai ezalaki naloba te puiske yo moko ezali option nakamataki ke soki tozali esika papa azali présent physiquement ebongi ye aloba po bato bauti bipai na bipai ntango bakozonga bakotuna te secrétaire général alobaki nini bakotuna papa alobaki nini biso nyonso tozali na posa eloba na yo nalobi nayebi yango kasi okoloba boye que papa Simon Kimbangu au des messages à papa ye moko akoloba azali koyoka ndenge atindinga ndenge nakoloba alobaki na ngai nayebisa yango na foni po ete ezala mot clé na makambo ye alobi lelo ke papa Simon Kimbangu bongi mokili ayebake ye nde nzambe molimo mosantu biso nyonso tolanda ye akomema biso na lobiko papa Simon Kimbangu ye nde nzambe molimo mosantu tolanda ye akomema biso na lobiko. Donc on a répété textuellement ndenge papa apesi message ezali lokola mike kasi soki to développer yango ezali monene ana biso mama kaka brusquement noko akwei makasi ya kufukama alors comme azali kobendanga makasi eka mpe nafukama na makasi alors papa akangelaki makasi abi laissez traumatiser mon enfant akoti deja na ndako olingi nini alors akweyaki alors biso na ndenge na biso dans la famille mutu soki agangeli noko eki akweya mutu wana il doit être un homme ya ndenge mosusu ya makasi nani oyo agangeli je me suis rendu compte que peut-être c'est lui le chef spirituel bon atelemi kaka ye mpe asisi kuna atelemi jamais il avait les bras comme ça azalaki kaka maboko ndenge papa Simon Kimbangu maboko nezalaki kaka. Alors je l'ai regardé, tout à l'heure en face. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Bon, ce cas là, moi, attends moi conséquent, la zone conséquente. Si on a été malade, on a été le soir ça, ni, on a été malade, aïe, ayambinga. Quand ayambinga, alors oui, la zéla qui est au mingi. J'ai trop traîné, merci du colorier, au côté de la konaï. Akalinga kaka oui. Alide mabe yenga lisusu atika kaka po azomela boye peut-être la pourquoi ça m'a makambonaye parce qu'on me disait déjà que il y a hasard mystique tout ça après atikina tuki kwagan singa na kiti il y a tika kola tu na kiti wana isili à partir d'aujourd'hui au isanda konaye. Pas pour le moment, dans le temps j'entrais librement. Alors à dater de ce jour-là, on a comment il m'a dit c'était, mais on a comment il l'a habitué et on a alors, dans la série de témoignages, Tokokaki ko termine mais je ne clôture pas ma prédication sans pourtant Tokabola partage que Nini Papa Simon Kimbangu Kangani a commis mon centre bien que Biso Kaka Ngainayo nous les contestons encore. Mais vous et moi nous les contestons toujours qu'on dit et pas il corps qu'on dit pas il corps qu'on dit. Il s'agit de quoi? Qui prendra relève de la au cas où vous allez susciter? Parce que c'était prudent. Nous, on n'accepte pas quelque chose pour la là.
faut qu'on dise pour ça curiosité mais comme si ça y a mappé mais ça va limiter mais tu n'as pas eu banane non n'a pas eu son autre alors on va dire très bien que dans un moment où il y a ça papa Kouloutou ira le premier notez les agenda écrivez papa Kouloutou a coquiné immédiatement dans la colère. Ce qu'on a dit, comptez 9 ans après, écrivez 9 ans après, papa Foumambasa, mon grand frère, c'est lui qui va clôturer la cérémonie. Et après vous trois, oui, après nous trois, l'un de nos enfants, Moko Nakati Yabana Nabiso, Oyo Monaka, Moko Nayende a remplacé Biso. Mais Oyo Kozala Naïta Moléli Nabiso. Alors, si vous vous remplacez, apparemment, son rôle c'est de venir dans le Congolais qui a viaté, à cause de moi, on va encore arranger la chanson qui m'a dit. Alors, ça va studio pour développer la chanson qui m'a dit. À le moment où, par exemple, on pourrait monter, aujourd'hui, moi, on a viaté, au Congolais qui a viaté, au Yana à Bonservanzem. Mais le cas de Moukolo, on a tangi parce que Papa Charles aussi, mais ça n'a que moi mingi. Donc Papa Charles, non, pas lui. La tangi qui, Papa José, il est plus à Zaki, non, pas lui. La tangi sous à Zaki, Papa Paul, non, Anis Yonto, il était. Papa Firmin, pour nous avons mené la bombe. Non, il était. Alors il dit, mais. On m'a dit que vous avez le moins d'attendre dans la Lubumbashi. Parce que dans mes recherches, j'ai jusqu'à connaître que vous avez le moins d'attendre dans la Lubumbashi. Oui, on m'a dit que j'entends parler que vous avez le moins d'attendre dans la Lubumbashi. Il s'appelle Papa Zako. Non, il était. Il est plus administratif que spirituel. Alors, on a calculé moi, Nani, alors, il faut se rappeler que la Boma, j'avais rencontré Papa Mbenza à une période, pour représenter Papa Mbenza dans la fête de la maman qui disait le 2 juillet à Matanga. Alors, excusez Papa, il reste encore une personne. Papa Mbenza, alors, tu as tapé à côté, mais tu as échoué. Tu as tapé à côté, tu es allé voir un cadeau, tu as tapé à côté. Ah, c'est fini. D'accord. Je vous réponds. Parmi le jour de la mort de notre papa, le jour où il expirait, quand on naissait un enfant parmi nous, et c'est cet enfant-là, sous sa bénédiction. La bénédiction n'a yémoko. Non, tout ça qui accord. Sous sa bénédiction, les Yewana, nous, tout le monde même nous, on a peur de lui. Le Bangakaï. Donc il est dans la nature. Mais le jour viendra où Yoko Monaye, tu seras témoin lorsqu'on va l'investir ici au centre d'accueil. Tu seras témoin. Alors, moi je vais rentrer au Cameroun. Hein? Moi je vais rentrer au Cameroun. Je ne suis même pas Kimbangis, sinon on va témoin. Tu seras témoin ce jour-là, quand on va l'investir. Quand on va l'investir, Yoko sera témoin. Bon, la vente dans la Gabon. Et si, alors ce jour-là, le 2 avril, et c'était la date Oyo, et Bomisama qui était, quand vous avez un papa, là qui est dans la Kamba, il y a comment monter la Kamba. Alors, dans mon cas, chronologie, il y a ma communion, quand je vois ces tirailleurs, les gens, pamba, pourquoi? Raison pour laquelle, verset tout temps qui Oyo, il y a Bolingo, et tel qu'à Kabisuti. Tozali pont, biso batokokat sa mokili mobima, c'était comme ça, c'était dit ainsi, mokili mobima tokokat sa yango, biso des ponts. Les places n'en sont pas été, même bandeko bay bakei, pour rien, bakepam. Ils doivent nécessairement rentrer par Zongo, parce que là, c'est ça qui est mon tout ça, la cérémonie, on a dit,
tosali baceremonie ya kopumbwa kuruzu ndenge moko na bango tokoki kozala separe te. Ya de quoi ya intérêt tozongisa makanisi na nsima me bango bapapa na biso mosusu ils nous écoute bazokolanda biso bazongisa makanisi na nsima po ete bazonga na bango tosala likambo mbala moko po toyebi ngonga te toyebi mpe mokolo te comme ça likambo ezala malamu. Papa Mfumalo ayebisaki nga tata na ye akoka kozwa mosala. Et vous, qu'en dites-vous? Alors, il y a des azaliao, la collection y est, mais quand on a eu le moté, hein? Quand on a eu le moté, mais la collection y a eu au Maka Panamite. Azaliao, d'accord. Alors, 3 jours après, Papa Simon, autaki lokola moto auti mokoto oyo nkamba azokokita tout droit parce que ndako monene ezalaki te kaka résidence ya papa Fuma Mbanza moto ezalaki azokokita ye avandaki na esika ya bana ye azokita azalaki na piti soki azotambola papa te loboko boye na nsima abi aza kobenganga pere Louise mwene tata si jamais on a marqué mon mosusu na place ya papa Simon, je sortirai aussi de cette église parce qu'à ce moment papa Mfumalongo wana kosaki papa Mfumamba ça fait à côté. Mais curieusement et au monde na boye mais seulement tozali na débat quand on azokoloba boye papa Kayombo azaki présent gardien ya papa toujours à côté de lui azaki présent. Alors il y a une facilité sur la bien avec qui m'a papa l'oubli. Papi tatana y est mutuo comme chef spirituel. Alors réponse n'a avec qui? Mais vous êtes écrivain, notez dans votre agenda. Quand vous voyez sur vous bomba yango déjà, bango makambo ni gagate. J'ai écrit na komaki. Alors na tuni est-ce que na tunaye et vous en amour ni habité tout na été pour la papa édition qui est là pour ça chef spirituel après il va naïe il bon matin merci alors na bandi na tasaki 30 jours tango ekokaki 30e jour papa Fuma Mbanza akotinga na kilongo. Quand on continue à l'Ilon, d'abord à Bandaki, il a fait signer un protocole, là il a mais il m'a déjoué. Là il a maille dans Sokoli, on ne papa s'il pouvait être encore là. De côté la maille, de côté la maille. Bon, qu'est-ce que j'ai vu? Une photo, il y a moi, mon aîné, Neti, côté mon cousin là-bas, dans la salle de conférence. Alors, pour papa là, il a photé Jésus de Nazareth. À côté, papa Fuma Mbanza avant. Toujours, na sima et à Jésus, papa pour à côté, il y a qui tu veux mon élève en Bandaki, mon sandal, mon quai, et c'est quoi. Alors, dans mes intentions, le gars qui n'a qu'un sandal, là, il a la kissa, et pas à Fuma Mbanza. Pendant tout le temps, son à côté, on a dit qu'on a à Bazao, tout le monde, mais il y a des gens qui ont mis mon quai, et puis on peut oublier. La côte c'était à 2 reprises. Quand on a pris la 3e fois, on a gagné dans matin, on a pantalon, on a maille, na polo, on a maille. Alors la première question, comment on a tout le budget? A tout le père, au moins on a une mise au maza. Alors comment on dit déjà, on a calculé la philosophie combien de télé? La rue naïe, papa, mon avait, et mon avait, hein. Bon, cliquez sur le l'après, d'accord. Alors, dernier jour, le mois, quand on a continué à mon oreille, il a dit que quand nous avons dit ça, quand on a Pessingai, livre, on a un catéchisme, au Balandela Kamalongi,
apesa bitu olingaka mingi Kikongo ou bien français ou bien lingala. Ami bon nalingaka mingi français. Apesa ngai ya français. Abi kende dans la commune dans la commune ya Ngiringiri. Kende na pasteur ya commune ya Ngiringiri pesa yeloba et pampu mambanza bilandisanga malongi pona koma kalankawa lulendo. Ekutika na mtu nsusu tokotika moka ya tata po tata kwa kozwa musala na ye ndenge atikela kyango na 21 parce que atikaka na nzela biso tosalisi ye moko ya kozwa musala na ye. Donc papa Simon oyo balakisinga bazobenga pasi rose ye wana kanga monoko na yo koloba te tala kaka miso yo salela kaka miso nabanda na kaka. Depuis la bande à la maintenant aujourd'hui, tu comme Batou, Koswana, Batou, discuter. Moi je ne trouve pas pourquoi tu peux Koswana, pourquoi tu peux discuter. Pour la une réalité, ce n'est que normal parce que j'étais bien informé, bien appris, bien instruit. Et c'est par là que nous allons boucler notre prédication. Vous voyez, moi, papa qui sont locaux, moi, papa d'Alungana, moi, tout à l'année, non. Banzu tuzalaki loko moko. Et c'est comme ça, batata ba teya kibiso, balakisa kibiso. Balakisi biso mukabonite. Ya komona mae mali koleka pe koyoka isa kupesa effectivement pasi na motema. Mais bon capacité, qui va dire bonne capacité, qui n'a pas de micro, pour la couiller, des amis, moqué. Bonne capacité. Et l'homme mobile, nous avons dit, vous avez dit, mais à la fourre, il y a un nous sommes à l'idée. Bomba. Nasi na ye bisa bino ke tobota mina ye mama moko tata moko na bonzoto ye babengi ye papa Simon tuku imam komo ya kangani babatisi yango na tango deuxième république alobi na boyi bakombo ya banoko chambe kombo ya bamboka na biso ne babakisi sima nango yangani mais kana tozali kobenga ye papa Simon Kimbangu tuku na boba histoire malamu même biso na famille parce que ya bota mi liboso na ngai papa Menza alani ngai mama Rizo na alani ngai parce que ezalaki sekre munene na biso nyonso na bana ya Gombe na bana ya Mokoto na ntango wana mokaboni tozalaki te toyali kobenga ye Mbuta pa Simon c'est-à-dire yaya mais parce que kilo ya kumbu aza nango babakisi pa tina tozali kobenga ye Mbuta pa Simon bamama batata ntango esekusani ye baponaki na mutu te soki mutu ayebisi bino ete baponaki ye eske nzambe baponaka ye baponaki ye te eza mise en scène nakokenda mbango ntango ekusani soki ntango ezalaka mbele babandi histoire ebandaki ndenge nini mbele nakokata belika naza kokaka totyaki ye biso batotyaki ye biso batoponaki ye o bolole ezalaki te bitumba na kati na ndako bino koza libanda biso na kati ya résidence kolobi toza na beko bamama na batata beko te be bitumba etikaki tolonga na bakarabati kobeta makofi bomba ezalaki beko te ezalaki koswana
tozalaki na mpe kote nakobanda na 1984 parce que nalobaki yango me nazongeli moke mpona kokita na 84 papa Kurutu alobi bino bana ya Gombe bino nyonso bolanda bana ya Nkamba. Bolanda banani? Bana ya Nkamba. Nazomona bino bolanda bana bisusu bolanda bana ya Nkamba pamba tendi kabo yani kuna na Nkamba. Na 2000 plutôt 1990 papa Kurutu atiki biso na tango atiki biso papa leki alobe nazala posa na sorona na bana ya mutaki sorokele bana ya mutaki angani na bana na ngai papa yagenda tokoti baseneki ya basi na mibali posa na munga welaki pakuti papa mkimino koko tate ya minote bana kusutu kote pose za pakuti papa ndugi ya minote ya bana kaka ndesika papa leki asalaki recommandation alobi boy kubanda lelo bino bana ngai na boti na bana papa kisolokele na bana papa da lungana ya ngai isini na bino na bino nyonso na disposition ya mutaka ngani na disposition ya nani botu ngai makamo nyonso ya yebi yango ya bandi na tata na Nkamba sekre nyonso ya lipepa na ye ngai lisusu te Zungunani na kichase mbangu tongwe tani na bino na Nkamba mebolo bana ye bosorulisa ye koloba ye za kapasi pamba te azali na sekre munene mebo pesa ye biloko oyo kusepelisa ye bolinga ye akoyebisa bino akolakisa bino meto tosakite ebe namuna wana kaka yebe anani tutikali na date oyo papa atiki biso nazali kokata mpona kolokola eloko ya kolobete biso bato tyaki ye biso totyaki ye te mekolanda pourquoi 26 Comme il y a 26 éliminés, pourquoi il aurait prometté de se battre qui qui va isoler? Bomba, bomba. Donc, côté soi-disant, bec. Donc, comme il a caté, allez, tobonde. Wala bin uza dibanda, uza kuzelaka, kura na kati kaburi dulu pada kuni makuna. Tobande, oya lupi. Oya lobi. Eh bien, l'Ancien Testament, message de papa Tiki. Là-haut, nous allons dans la classe, au lieu de sauter, il passe à la proclamation du Tibet au Bétac. Ils allaient dire Benguana. Yangwana au sein de la Fatibagiste, bas à la très prudent, tous à la très prudent. Botika izaliliwana muburu kuzali kumona mkono malero biso batolinga kiago pe bazali nani mapasi pe badeki nangai bamisus bazali kubenga kangai ame yoya zakwe kuna sika pe kuzali bazali kuna na bakomo bazali kumbaka bazali na bino kuna ne bazo tinda kabisa hawa toza kukutana na biso na ya basi na ya mibali bomba bomba bazali nyenye nyenye na sopa nyenye
Babe ngai eke potise banyak babe tuzana bango. Pesa bisola ni kutukutana na ndak. Bazali na basi na mibali. Baza kusutene biso meto mwe tuzaka kukosa na biso. Toka na kaka yaya. Après vous kukosa papa vous kukosa papa ya kukuta. C'est du mensonge. Hypocrisie wana. Bamama na batata botika comportement wana. Papa le yange na yoki pasi na tina na likamoyo. Papa mfumambanza yoki pasi badoko mingi. Sika bolidi oyo suso kapasi. Dibo mzee pasi. Botika izaliliwana. Bazali. Nyenye. Tangan tangan tutele. Bomba. Baba mana batata mkono wake zaleki pasi na ndako. Oyo nyonso tuza kumona. C'est vrai. Omoni batata baboti biso. Papa Kurundo aboti. Papa Mbanza aboti. Papa Leke aboti. Tuzali bana banso ya tata moko mama moko. Babo biso ni mwana. Meli kamwezani. Likamoyo ya ngozo tukisaka. Na kuloba yango muke ukuli sana na tamu. Nyenye. Lokola bandi wana zali patient. Ba papa batiketi message. Ndenge papa mpela otikulo. Et c'est effectivement toyi makambo yango. Na kubota manabiso nyonso secret kweba yango. Bamba de ba mama na biso. Badai usama mwenye sabisute. Bana na biso. Surtout mama na kama. Alobitana. Biso tuyaki mabana. Baba ni biso na bana kata simuni timbangu. Toko tino bana. Mebona na biso ba mama na binote. Soki bonande biso bokwei. Boko zoelo como kote pa mate tozana loko ya kupesa dinote. Mais soki bonande batata na dino na matami na bango boko zoelo. Kimani soye. Wana bamama butumoi basa bolo bango. Soki bonande biso ebe biso boko dino na bota. Tozana loko te. Tozana ibasi ya mabana. Mbebona matami na batata. Tombani nakati mabonde misili sikanze misili ane oyo bazalaki esika tata zalaki ane kosala testament kotanga kisu tata tiki papa lobini bomba amen yo papa solo loba ate ngana loba te papa mbenga loba kate sabo ndenge na examen kuzalaka auto bana kabo ndoka lingomba base positiona mutu na mutu sima ya mwana moko azeraka papa kufa azwa kukonzi poye bako ma directeur de cabinet ako ma secrétaire général ako ma président du collège ako ma poye na tangu kaka papa mbeza loba nani muda papa lobi nani muda kutika na chaise spirituelle papa mbeza lobi bon le papa sourd loba habité yo loba avec papa mbeza bon ça va papa va que chez nous c'est qui a moi ba mo bisa bayo kanaki oyo kuzala chaise spirituelle ezali papa simo kolela ki papa kuruto papa Mumandongo, papa Jalunga Beneki, papa men, zonia Jesus,
nani mpaka chef spirituel kasi chef spirituel mpaka kiye ba mama na batata sambo ya kuyoka bomba tala esika bolole euti bada kibena kananda kuna bolole Jesus bokutika magere bokutika kule bozena mansala mutampasi makala digagas ado Jesus ni bomo biso to kuni banani to kuni patipamba bozali patipamba tiboyo bakura ke tolki bozena gas bozena ado bien iyo mtu fulani anakupa kombote iyo ndio kuonyesha spiritual premier na kuina dai na kuiki premier oyo mususu chef spirituel deuxième maître ndaki kuna kombote dai na kei kana ba mama na batata tina kuzomona na television na image betumba yutaki kwa bamama na batata sekre munene bani wana bamama na batata bitumbe bana kibena tangu wana bambandisie oye bisalo rouge ya tangu ya kala potolongolo yango na kati na ndaku ya bani na kuna bakito bisatu bachaki ya bapapa misatu ale bashes spirituel mususu baki kubanda wana na yenga milioni moja chef spirituel te ale koroba ngana bani wana bon sikoli kamuni ote sulia za chef spirituel basi vitu za chef spirituel nyenye landa womone comprendre wapi e comme suko gani kwa tukengete tulala ye mutamondo lera kale biso nyonso mise kominga na ya basi na mibali madam tukulala na komi 0.3 matenga be ngala kite ngala ko ezali lukola makambo ya soni ya mawa ale bimisa fere papier koma kombo ya biso nyonso basi bakomi kombo il faut mutu nyonso asigné eke biso nyonso tozali kaka ndenge moko bomba na signé botie kombo na ngai signé eto bani option tuza ko ndenge moko na bide na ndenge moko na yete yeba komi general tika makambo yo pedi ale matanga bisusu bani na zone tombo etani c'est-à-dire les 3 jours to vandaki bobele na bobi na ko signer kana ngote ndenge nazo ko monaka papa salabo papa zone sebo azali be wana na tinda kaite na jamais ete salabo non parce que je sais et que mukoro ko banaye salabo ye na meminga ko tata na ko kufa tena makambo zoga mkini alors na hésité na lobi soki na signé elingi oloba na ndimi na lobi bona kosili na kekemiti na mati esika na lala oba yelinda kwa kama na deko vana ale nani ale bade mususu baye bolanda tina boye bisabine o maza na kuna ezali aventure na sina yebi si bango mukoroto kutala na devo ali general yowe odana susu tuzoka pas bande komia pas tuzone na biba meyi mutema ni yo pesa ni na ngoni kasi sini kaka na bia nazo la na bon tan general ya sini kaka daye la na mala bon na bi bon boki takasi na zabu ya sikapongezo bundisana boki po epesima d'abord kanda ya kumone te age na biso
batata bayoki pasi boye sika likambo na bango ya kitoko boye pona sagesse maturité spirituelle ezali te topotana boye. Entre temps bato bazozela libanda nalobi bon naza kuya navani nalia nakosinye te komi vote fiko fio nakosinye te bomba na kiti ye achange kaka na kiti ya kala ya rouge wala na kwe oye beti sima na ngobelituka evandaki na ye aza kutalaka na ye sika papa menza lobi boy papa lobi boy soki ngai nazali lisusu te bonani soki nazali lisusu te soki bobimisi likambo oyo ya koloba ete papa Simon Kimbangu ye nde chef spirituel soki bandeko mosusu baboyi botika bango bomba ya muwe basakanaka nango te eyali boye te lia mela lata elamba me liloba kobebisa te soki baye donc biso toye ye papa menza na solo balobi eke oyo batiki papa Simon Kimbangu nde ye chef spirituel soki biso nyonso toboyi batika biso wana ezali etumbu te tala likambo monene na maloba moko oyo koloba ete toponaki ye biso toponaki ye te me batata batikalaki kopona ye na ntango batie ye nde bitumba ekweyaka te donc na mokuse tobulisaki tata molimo mosala eyali boye te voilà tolobi bon sika nini tokiti na kiti na vandi asika papa abengi ngai Yesu alobi papa za ngai naza koyebiso boye sika sikoyo kamata nkasa sinye kaka makambo nyonso c'est tard makambo nyonso c'est nini c'est tard tata asi alekaki deja oyo nyonso ezali sikoyo pamba tala kokoso bandeko bakomi na yango nalobi na sinye nde nalisika ndenge wana c'est tard me na sinye ale pesa soki otali na nkasa na ngai sinati nanga ezalaka ndenge wana te natieleka na gratte mpona natika croix ale termine oyo général tokoti na bilongo tokoti na bilongo bon ngai na kupresente papa Charles alobi ngai na kupresente yaya yo kupresente yaya nabi c'est tout à fait normal yo ozali ndeko siko koloba nini mina koloba ete batata balobi chef spirituel ezali papa Simon Kimbangu yanga na biso nyonso d'accord wana eyali mise au point mpona kolakisa ete biso te bato tiaki ye mais plutôt tokontestaki maloba batata batikaki ete ye nde moto azali chef spirituel ya eglize Kimbangu tokani totiaki ye te me toswanaki pamba te mpona nini ye ngai te tokani donc kuna koswana ezalaki mbala mosusu bakombo na kolela bato na maloba na kobimisana soki mobulwele ya mibale bamama na batata balobi tokokani te nga kombo na ngai Isako ye kombo ne Simon Kimbangu ese tokokani yalo oyo babengi Isako meso oyo babengi kankesa bakokani baboti bi mokolo moko bena ngonga moko babenge mzuzi babenge nsimba bakokani alors kombo ya différent na makambo pe différent boete yalo tokokani te pour bien be awa
na 1992 bona nanga malamu pona kolakisa ete banso tozali bana na bapapa esika moko me mutu na ye lengo na ye na makambo na ye makambo yali avandi wana eyali na ngai te. C'est différent. Esika za kutambola butu koloka na nkamba tukoso zakwa zali azali te. Bomba me ya avandi wana bomoni mutu avandi wana aza wana te akendeki imbangiso ye makambo na Nzambe masakana na ngote na ibisa kino kuna na chapelet eke esika bapesidaki ye nkawu moko te ayebi wana efongola kilongo pe moko te ayebi bobele ye mukolo na koyebisa bino eyo yakala bino kilongo esokonda esaliyo moko te akofongola kilongo kotiza bobele ye akoyikotinga sana boy simana osali me yakala sana boy bigi pokola baba mana batata to kokalite to yenda mo bisono sobana me lokola ndenge na kikoloba awa na kolobani kabuke pona kuna sete to kokalite bana nyonso tozali Kinshasa tovalia oyo mukolo ya kusenga bodegisi ya dae boyebi yamwe likambo moko elekaki awa yango deja kubundisa bao baza mayele baki pene bamonaki yango papa ye aza na nkamba actuel chef spirituel papa Simon Kibautengani ye aza na nkamba maintenant awa na Kinshasa allez il faut physiquement essayer que papa azala soki azali awa te il faut papa Simon azala parce que il faut azwa frère elembo ya kolombete mai masala nyawa papa na nkamba andimi yango maintenant nani mtakozwa elembo wana ale coup de fil ye na fourni papa ndugu boy ngana za kuna te nani azali wana mwana nini azali wana balobi oya mkoro papa Jean Kisorote alobi yete ye akuzate papa Jean azali wana alobi wana naso bomba bapesi fleur basale cérémonie tovandi naza korapele mémoire aye po tozalaki boye soki botali na fille tovandi boye ale ndayisi papa Charles omenanga général ayo oyo ezali makambo te papa mutalo sika soki nazwi yaja kotomboka te babia kotomboka te yozwa landa nde papa ndinga bizalo aisite ebongo soki atulinga debo oyo etikali ya yo te yo salanga noleza kotelo papa loko yo kamata ye nanga na koyebise avana yozwa papa Charles 2 minutes yaja ntulinga yo zenga mingaza mkono mipora nini ngana zitu ngabe yo sela koyebise libana bomba amen dosele papa Charles tulinga atuli tena o achili asilikili ngani wasi lingo lobisana ite ngani yoko kipetu tena lobisidi obana eza foti na tongo etali pombe yaja tulinga ni pourquoi yo pe ya degré par degré wana ordre uteke na nkama na kati de wana est-ce que toka komi toko banaki yi mwana liboso malgré mwana liboso mais oya zwa frère nani papa Charles leki c'est-à-dire oyo symbole wana signe wana esengelaki owana zwayo yani kote ebetala be différence soki luka yebisi bino ete
a bale bapapa nyonso différence ezali napesi bino exemple kaka moko parmi tant d'autres. Bamama mpe batata oyo akoloba ete biso nyonso tozali bakimbangu awa tovandi boye biso nyonso toza bakimbangisi te toza bakimbangisi banso toza bakimbangisi te parce que tolandi tata Simoni Kimbangu. Voilà solution na likambo oyo ya papa eza kolenga na television yango wana bamama na batata na oti koloba moke soki tozwi ntango RC epusani tokoloba po batuni yo ozala chaise spirituelle eboko biso banani bon sikoyo soki yo olongwe nani. Donc voilà pourquoi il a beaucoup malheur au fait la maison la télévision. Bon la date, bon tiens on a goûté matin, ils arrivent à cabo ya moulimo. Ok? Vraiment ils arrivent à cabo moulimo. Bon tiens on a ma bondeli pour ba papa ba womisato ba yo que la biso mawa. Pour ils arrivent exemple histoire ya manamu te. Ya komona ete bakoko ya papa Simoni Kimbangu bazali kowelelaka bukonzi lokola eloko ya mokili ezali kopesaka soni yango wana botyango na mabondeli po tata Nzambe kono Yesu elimu santo basalisa biso bobele wana avani wana mosusu te. On a dit que ça avait le la blague, ils allaient la blague. C'est-à-dire, les gars, Valiwana, allez, Katina Babo. C'est un monstre. Bomba. Azali no soana. Bosakanate. Oh, histoire, to botama, azako kona, azali camarade nangai to. Te, azaka camarade te. Lera botama qui se fait à botama. Tala exercice basalaki misaki sumina bana katana na premier poste wana esika bomona ka premier poste kasi maka mazalaki wana komo na ye Tula Jacob bapesa ke komo ya Tula Jacob ezali na signification na nkamba na premier poste kaka ye na 1921 bazali kosala defile wana kolongwa nkamba lukengo tongwe kotana na koko na ye komo Msumbu Simon azali akobenga ye koko na kimama kibaliso ye Simon Kimbangu akobenga ye koko na kitata bango mibale basalaka alliance na 21 makambo masili na 1900 na 2001 oyo atikilaki remise de président nkolo Yesu tata na ye mais akote lisusu bomba kasi ke tolo monako beli fa ko ni ngawo nyonso wali zale pona kukosa kaka po mundu araka sungile kaka ye wana tona kaye totosa oya kusenga tosana to pesa ye makamuna biso te ede ngana moni kusala ko ozonga ko suli to tene wana motema neza kamuna ita ko kuleta lisusu lewa ekomi mingi buda kosilisa ngo ye nakosi malade ekomi ebele badoktere bakomi débordé na banzote na biso ba enanga kosilisa ngo nzala
ya kulia iko mapasi ya kulia iko mapasi oya kopesa biso biloko kulia nani bon totungisa lisusu totungisa ye te topesa ye toyebisa ye makambo oyo ya kitoko oyo ya kosepela tosenga ya malamu po ntango eya mokuse mosusu azali te bobele ye soki tomoni te azali ndeko na ngai ye ndeko etalaka ndeko kuleka bomba ndeko tala esika bandeko bakomi ye atikali awa bandeko bakomi wapi na mokoto papa leki asi aloba asi asilisa na kati ya ndako alobi zako mokolo biso tokozala te tozalaki na papa Jean mokolo tokozala te totekile bino ndako mibale ndako ya ngombe na ya mokoto ya kolala ya nini sikatala ndenge ebongami ndako na nzambe boni wana etumbu te pasi tala pasi nyenye baza kosala nini baza kosambela ekomi libomba nyenye zela yebisa bino bomba bobele na ndako kuna mokolo mosusu kaka exemple na biso tozalaki na papa Charles tovandi papa na mbibole oyo bazalaki na ndako ya nzambe mokolo wana papa nzoto na ye ezalaki malamu te azwi parole akoki te tobimi banso toke na ndako oyebi ya Jean tikalaki awa na koloba mémoire na ye mpona ezali histoire tokomi na kati tovandi ti poko ya Jean tikali yake landanga malamu tozosolola papa po mosala ezalaki azonga awa tolobi papa olembi ovandi alobi effectivement po mosala ezalaki nazonga nga bino papa vous êtes fatigué vous restez tovandi toza kosolola bon ça va ndako nzambe esili ale yaza akoti yaza ndenge akoti ale papa asiliki landanga malamu abi Jean yo utwa papa nazali kuna abi ngai tata na yo naza kube na koti en difficulté ici yo tikali kuna pozo abone ale papa si alobi landanga malamu d'ailleurs même les enfants un jour kati na bino okozala soki bakimbaki c'était je m'en fous ça ne fait rien bomba ebe tala liloba tata lobaki ekomi wapi je rappelle le deux moments mémoire ya papa lek na ya pauvre ya là-bas à l'intérieur donc voilà ndenge liloba eza kolanda donc bamama na batata manso mazali koleka batata balobaki yango wana eza kolobama babu batelamo zulu ye toto bilenda vyoka kansi diamudiami kadinenele yango wana ezali makambo ya kowelela te batata na bamama oyo ezali lingomba botika makambo ya koloba salanga boye pesanga boye toyaki po tobekisa milemo toyaki po tosala nini tobekisa milemo mokolo tokutanaki kuna na Delvaux eyalaki le 11 octobre 2004 esengelaki bakonzi batelekamba tokani tokolomba tongo sika nalobi na bango bakengelaka ngai tokende tosomba babiskuit babombo biloko kolia na nzela nakoti na F nakoti mpona kona babiskuit biloko
na ko na sima general na tala boye firme na solo basa ko sanga bino ko ko nanda ore bino ko mema batu bino bozolinga bame mabino ale bavani narundi firme solo est-ce que moyibi ko bokuni baroni to ko solo to yebi est-ce que moyibi ko mena bozala mi en face de mi ba de we ya wana tu fa to solo na ba bon d'accord to solo bon ko mo to solo vraiment tu fa to solo mais franchement bon ça la masse parce que solo je peux encore comprendre peut-être dans les mais yo filmé yo te parce que makambo nyonso oyebi yango alors effectivement to solo donc ba mama na batata les kambo ezali moko te kati na biso bana ba papa toyebaki likambo moko te na elombe oyo avandi awa toyebi yango me kaka ye kaka mutavandi wana likambo mpe ekangameli kaka wana ya wana bamama na batata ntango epusani moko mokolo moko soki tozwi ntango na likambo ya moke tokoloba yango sino manso ayebi yango mpe azali na yango solo toponaki ye te me batata bato batikaki ye basi bapona ye wuta na likolo na ye amitya ye nde nzambe tolobaka mungumba se ye mwana belela